grâce à publié un message wana on s'est libre interview monsieur tout le monde ba titre ba lobby les ketchou abi monsieur ba secret à grâce à moi père ba na suba na mbeto c'est que grâce à moi na grâce à moi pour suba na mbeto pourquoi c'est que ya suba kwa oh na ebiti peut être éviter bi que peut être les ketchou abi danga za moto pour abi que jana za moto pour na retourner maman ezani likamo na da chose peut être ko banga na bi les ketchou les choses à chaud tout le monde peut gérer show à sali film na ojengando taka vina o chroniqueur mopanzi sango ya mboka ce film oui ko ça film donc on ça ma boki o to film ala simbis la sexy qu'est-ce que mutakala samona atala que c'est vous ne va pas mutakala ben bes ni mutakala na eza boulot on se côté na combat grâce congodialogue.com congodialogue.com. Un grand merci à l'internaute, tout vous a branché à l'émission qui est toujours fidèle à Congo Dialogue parce que vous aurez toujours branché à Congo Dialogue et pas à Francine Nguembe, maman Boto, maman Bolingo, maman Bondeko, vous allez maman Nyonso, Tara maman Nyonso, maman générale. Vous avez maman Francine Nguembe. Bon, continuez toujours à s'abonner à la page Nabiso Congo Dialogue, toujours Congo Dialogue. Si tu sais mon corps, tout le barato, mais bon, on a toujours Moussala. Et ça, bon, on a micro, il y a encore toujours idéologie à émission, tout est permis. Mbangé belé, Maramouté belé. N'a ça, bon, on peut le donner les ketchup. Tout bête ma solo qui te copena, Talara Nenges à la Rania encore. Kotara, partout pour nous. Comme la rabino, news, il y a bien, actualité, il y a bien. Et sans oublier rapidement, on a passé mot, président émission, tout est permis. Il y a Pirongo, un Picasso mobile qui te copena, lui, vient à Sara le Binatango, dans 12 heures à réaliser toujours parce qu'il y a qu'on s'arrête. Et sans oublier la bière de luxe, il y a Willy Moucheni, et véritable code Amboka, l'homme qui monopolise les billets verts, il y a Willy Moucheni, code Amboka, les vrais codes. V. Dans toute la question, on a voyagé tôt, on a voyagé ti. Il y a question pas Willy Moucheni. On a toujours bien invité dans toute la question. On a tout dit à Willy Moucheni question. On a kendete, on a kendete. Non, c'est la réponse à Willy. Mais ça, bon, on a les ketchup. Tous on a les ketchup. Donc, si vous avez on appelle ça bonjour. Vous en avez pourquoi on appelle ça bonsoir. Et quand merci à mettre Oaz, les Stéphane Vajidokan, pourquoi pas na Venanga Dominguez de Akan Shop Music. Venanga Moko, José Moko, Maison African Food. Mote Belé à ton Allemagne. Bonjour les ketchup. Bonjour Niam encore. On a souvent 5 ans. Eh oh 5 ans, je veux vraiment 5 ans. Parce que je suis côté fort en net, il y a un homme qui a pété, il n'y a pas de garde. Parce que 5 ans, 5 ans, moi, je suis bongisa quoi. Ba premier ministre na ko bima député to na bilo 5 ans président ni to cha ba bongo 5 ans des abongo sigo les émissions doit dire papa malonga be so ba sango to sima solo na nyonso so na bi yo te yo c'est bon il y a vraiment na moni yo ni amako 5 ans ba ti ba versas ba ti ketch mo na ba to ka nyonso wala ta toujours dans les bons na pesi vraiment merci na nous na mon boss Noli Tamboule sage Papouche. Il va bien Papou, c'est vraiment c'est mon frère, mon ami, Massa Mamignon Sondeko, frère Nangai, boss Nangapi en plus, grâce à Ene, les gens ont remis le ketchup, au Mokilumbe, c'est grâce à Congo Top News, tu vois, dans le sens où on a sponsor, on a Bissou, Bazalawa, si à Moulex, Aigle Noir, Yangoana, il n'y a pas de quoi, bureau, Bazapé, Bélé, bureau, Tricy Cam, Lionel, Camera, bureau Nanga, c'est ça. Merci les ketchup. Nous avons vraiment les ketchup, boyo kaza, mopandi sango na kati ya site ya Noli Tamboule sage, balobi Congo Top News toujours nengi zalaka. Les ketchup, t'es vraiment ko sula non makametali santé, bana ba utaki voyage yaki na mbaki yote parcours les kende na Dubaï. Ouais, parcours à Dubaï déjà na lobela ngo trop mais il faut na lobaka ka pona leki na Congo dialogue talaka Congo dialogue ezali kambu ya solo ya ko dialoguer quoi. Tu vois biso za batumo aya ba site internet. Oh, eza bongo c'est bon, bo bunda kaka isimba. Bisson des aboués, voyage les tellement très bien, pe kitoko, n'ayez pas séjour n'angai bien, boss n'anga avec les gars chou. Y'on dit au vani de vacances c'est ici là, y'o aucun beau canet, noli, Haïti il faut qu'il y ait Dubaï. Eh boss Dubaï n'a l'ingénieur parce que on chez Bélé bah qui n'a pas Dubaï ma même Eli bah vieux Michel bah qui n'a pas Dubaï n'a aucun vraiment oh il faut qu'il n'en pas toi le bar Dubaï visa cher. Il faut qu'il y ait des achats au monde, c'est vrai. Il y a des matériaux, les gens qui ont Congo Top News au biloko, yo sane.
qui fait Dubaï, ça fait presque 3 semaines. Hein. Parce qu'on a là l'hôtel à combien? L'hôtel à $500 par jour. $500 par jour. On a dit, oh mon Dieu, non, c'est quoi ça? Vous savez, c'est un hôtel cher pour la nina, il faut ça, au salé, il faut ça, bongo. Et sera bongo, yango, grâce à l'État, nous l'itambou le sage, na si ya Moulex, aigle noir. Et moi, c'est mon sponsor. Sur le moment où combo si ya Moulex, bah je ne sais pas, vraiment autant grâce à l'Ekechou. Parce que si ya Moulex, a bon mal à malécure maël, c'est un bon vieux mort au ce que c'est 12h, il y a 12h30 aux code. Après, il y a mon commuta babia, son baka babillé. Si ya Moulex, aigle noir, na boy n'a pas ce qu'on va combo si ya Moulex, pour bien carborer. Pas pour si ya Moulex, pour tout nanga, voir chez les gars qui toquent. Après, na zone, c'est 2017, toujours boulot, na boulot caca, c'est ça. Ouais, merci les Ketchou. Les Ketchou, sur la maçonnerie italien un peu parlé. Tu veux te maçonnerie à parler, vraiment, tu vois pourquoi des autres côtés, milling côté, parce qu'on a peine à parler. Mais tu veux comprendre, grâce à moi, à Romy Kobo, il y a Karine Mokonti, la baronne. Tu as que use à la page. Faut sur l'impe na yote ba pourquoi makambo ekomi boye lelo makambo ekomi mbilinga boye point nini pour parler za la ki calme ce qui moi moto peli na zamba c'est que fait ba moto peli si moto na zanga kata za la kaka pourquoi expliquer na ba fan tout bazola na biso ba internet tout bazola na biso pourquoi pas na boss na ngai toujours boss na ngai Pirongo Mbo El Picasso maman Francine Ngembe check ouais ni encore vraiment il y a que temps avant de répondre des questions tout ninga ba tu ba loba tala ki zengi on ta zoba o pour un message que ba bengo kizengi oui na éviter par rapport à ba lobara batu ba mona ba lingara biso te faut ba finga ka biso lobara mabe aleke tu na presque on a problème to likamo se pesa ki to bi mona batu maleli masango fa mama na keke na kaili obengi yo expliquer ye ezanini c'est bon mais on a presque au finga tu vois ngai ana uta ki Dubaï ngai na tika ki Grâce Tembo na Karine Mokonzi dans le bon. Bah on va parler moko nga tike bon na équipe Dubaï Karine na Karine à Dubaï Karine pe ozonga et la guignon ce moment là très kitoko très à l'aise. Mais koka moi je me dis na oti parler na ina ta la Karine na Karine la baronne boni Grâce Tembo. Abi ala ya chu Grâce Tembo azwanda on va na maman bango. On va na maman bango c'est bien c'est bien. Vous allez comme vous féliciter. Comment on va dans mère na bango, ça veut dire que grâce Tembo alité, on va dans peu bino ba fille za la très à kito côté. Comme azuni na déjà va na maman bango c'est bon. Quand est-ce ngale quelque chose téléphone benga grâce. La bango na crédit sili. Est-ce ngazwa mon téléphone na bien. Alors Tembo zaf. Oh le quelque chose na parler na ndako Tembo na aussi voyage tout mon le quelque chose na mona na moko. Na biya kana pa kan kuna ya na ngate na lamba. Mais il on dit grâce à tes réponses non ya ngati na lamba na comprenez na ngapete mon un peu moins jar na ebito ba moi jar ba jojo cool ba lobaka bande ko Hervé cool tu vois moi jar na vandi na ngape na okaka pour lobby na ngona okaka le kechu grâce na Karine boyo kati le kechu ko ne boyo kana ti na bina yi mara mwana te na 8 ans ya kuta na Karine ezani yona grâce boyo kana ti na ko ba benga bengo te grâce on a problème te et l'autre grâce ma bango ayaka awa bon oh Karine ayebi sangai ma bango ayaka awa azwai amufana ndaku moko azonda na bango c'est sangai c'est bon na benga grâce alingo mona ngati na comprendre raté pour ani ezala bongo c'est là mais quand le beno ko benga parce que grâce Tembo c'est là na benga pour grâce pe alingane ko yambane c'est là et au d'abord tout balobeli déjà. Votre correspondant est en communication. Ah, communication. C'est là sous la communication sous Grâce Tembo. Il y a un numéro na. C'est là que les cartes. Moi comme on mini Grâce Tembo. Mon les gars on tenir de se pas bloquer en habité parce que c'est ma soeur, je sais pas ce qu'ils anini. Correspondant est en communication. Ah, la communication. Désolé cartes, tu vois. Na benga ka eti après na ka dongo ba ke Karine ka pa yo kana ta pona lala bwe munyama ka la mungabwe la bouche autorisée ngai we Karine za ko nyokola ngai ngabwe na ka nzoto malili nzambe na ngai olika munna ngo na benga grâce na butu wana na komena WhatsApp grâce et là nini ele kana la bouche autorisée grâce te mo la qu'est-ce que atangi message mais à répondre ngai te mais oh ah bon mon Dieu c'est quoi ça. Non, il faut aller bien. Même Internet et Indi, na comment ça appelle la star américain. Moi, je vais Michael n'a pas couvert avec célébrité, ça qui n'a pas net singa na zana mikolo.
nazo zwa bapel moko boye nazo koka te nyama ko ale ke tu grâce na yebi makamba weleli te ngana bike grâce na kangi bakabona na ndenge moko ya bien na bien ngabe grâce ngona tuni kamango grâce pe ezoleka te grâce azomona ba message azo répondre te ko sipuna moni grâce alobi ke Karine nyokola kiye Karine envoûta kiye asali ndeti ko envoûté wana na yebi te ponga sona yeba Karine azomona grâce bazako za la très bien na rolo bateki na côté la Karine te nazo côté la pe grâce te modete nazo ki sakana nazo dinakozo ki sa grâce te mo nazo balikam na yebi soki ke Karine nazo nyoko la grâce te mo wana sima na biso zo za la tête bongo te jo kulu so soki biso zo zate wana Karine a très comme maltraité pour so biso za na miso wana zo vanda trop vandi biso nyoso ba bino ba nyama ko ba nene ba te bibe za za la wana na ba dame tuzo to vanda to seka ka to za na ambiance moko onzi mateme ndi lo grâce avec Karine nazo nyoko le jamais na ko malika moko o ngana no Kevin pana na mona na ngai te ngana yike Karine nazo ko gagner la grâce peut-être pour na tant que leki grâce te ma publier ba message wana osali ba interview musu to moni ba titre ba lobi lekechu abimisi ba secret ya grâce te mo pereka banda suba na mbetu secret grâce te ngazo la na grâce te mo pone ba suba na mbetu kasi moni ke mambolo beza ngo lokuta ba créer ba base na ba site na ba créer ba page pour batala ba pourquoi siko yezo bwa oh na ebiti peut-être zo éviter bi ke peut-être lekechu abi danga za moto pour abi ke jana za moto pour na retourner mama ezani likamona da chose peut-être ko banga na bi lekechu na les choses za chou ti conseil te mine conseil na opesa ka grâce il fallait pas comme na niveau oyo lelo ekomi mokimba yebi po ata muto vandi so un jour vanda muto 2 jours na ndako ne bo vanda bo sa da famille ono solo grâce te mbolo pour ma akoloba mabe ya Karine mokili mo mbeko nzima ngo po bavanda kinae si 100% makamba Karine grâce te mboya 80% o ngana yo to yebi to na ba spiritualité ba to ba yebi makambo wana te siko nazali kambolo batina makambo esa ka conseil fa ngara esa nga passe pour ki ndi ba ndeko ya ngati zo bango bien po likambo yeli lelo grâce eko il appelle le Karine eko il appelle mutu nyonso ko nesinga lona na no litambulesage ngola utaki akuta poto yake na vanda kanye ba appartement moko na ba kin maintenant que na oligana TV na ngolo ba mabia no litanta yeba mutu onzima ngo po na zo ta yo vana naye na sekrane po na travailler pe na site naye tikanga na loba na zo rata yo vana ni yongo mokili ko nzima na ngoka makamu so loba mais so ateza ya lokuta mutu onzima conseil ka na grâce tembo fallait pas ba on matina mamba publier ba vie privée na bango na la bouche comme si déjà grâce à longa pas Karine silence soin et ça là qui bien mokili za ina posa mo ne makambo yango ekomi lelo ti mamso mabe ya Karine mabe ya grâce ngai sala nga pas bango ba sœur na nga ba ndeko na nga lingaka bango trop za kana bango er nyoso tu vois lo ba mso mona ke na oso na mutu moko be na ofinga mutu moko be to yeba na to mona na te songi songi ya ba to finga po mutu na vani na sekaka ne po na finga yo ezala passe to ezala passe parce que et ça la ngai lo moko bo na ko kate ti lo noli yo na fingi no liba seke mutu moko za sima na nga moko boye a chenga ba biloko moko beto envoûter ngandi na ko finga no ka pa no litambu ero mutaleki na balili wa na succès yo lobani papa laisse tomber merci lekechu merci Pena un grand merci de elengezanga lipasa pourquoi pas Pinelli Bebegu babi toujours nationalité brazzavilloise moi c'est qui toko depuis Lyon na peso ba mbote belé Pena ya trop lekechu zila non na mona kuna nzambala mais zila non to ke no malembe tout le monde peut gérer le show à salir film na Roger Ngando t'as qu'à venir en chroniqueur mon petit sango ya mboka neti mamba film mamba le fatiki la biso poto avant tout ma tout ça la théâtre ba biloko ba journaliste qui toto tangela ngo mais ko vani be ko tipi mo film fatiki ba dame sous zulu ba sala ba théâtre ba msuzulu ba na ba film est-ce que c'est film ni ça film éducatif tout ça film porno tout ça film porno mais ba na ba hôtel ngo te seki bo baby sa makambo filme oyi ko sa filme loko sala maboki to filme pour filme faut ko sa makambe belé ba politaire ya makasi ba ya ba kota makambo na ba sita makasi ya filme ndi za maboki yo ba filme faut ta filme ko nani ba la vie be problème ba salaka ba vivre so binu bolo bango ande ba filme wana na maboki loko sa ke kutu ici quand pêchanga c'est bon mais wana ya maboki lekechu to gino malembe relaxon na patron no mais côté so ba patron dans la radio no mais relation na jono tu so ba start bongo metika mnanga sa vana bwe na fandi binga sika mo ba vanda batanga ka umba lekechu
na siku batombo batanga bakumu na ngana olega chupeli oh ya via ba star kenda ça la bien te sala ngabe te siku na mona ke ba fan na ngai ponga na calcula bango te siko za na susika na sabonka ya madame na ngana fule na profit na te po shungo na madame ngo boy na ola sa madame ona batu na pesele mbongo te na bali te na kisina biso batu mokili siko elobani ah tant to beba na kayo nyama ko ya et moi nous avons publié on kenda pas ne ponikanga c'est important de travailler na miso au monde eza bongo ya na ngote ke ya te pour manoli oh page moi so j'ai la bouche oh luka créer page ne pour achaka ba information ya lokuta ache ni mo ke hostel abungi na poto mkanda bobe asa achaka ba information lokuta ba check up page ne ya passe c'est maintenant ça boni na page via les news to na page moi ya la bouche autorisée la page moi via les news to page via les news attaque page moi ya la bouche autorisée bon qu'il meta la rango aussi la bouche que la bouche a fouli ba journaliste belé a fouli ba musicien belé la bouche de vérité pour les yango mama koko moko mutu moko boy kwa ndoki moko boy azu avani na bina créer page j'ai la bouche qui vidéo top page on peut ta ba cheyo ola mkana tongo boy bazo commenter ta makambo na to mona ke okoko ma modi na page wana kwa j'ai la bouche yo j'ai la bouche quand ça va fula là pas ko chaka biloko na page na wote na za na posta na yo te soko za mwasi no mobali na lingi na ngai te tika la bouche sambisa nga tika la bouche changa afula nga na préférer la bouche to na via les news yo j'ai la bouche les stars de Congo peut dans le cas peut vite fait wana dans les stars de Congo là c'est bon yo soki j'ai la bouche ocha ba information ba talo kuta na ba page na yo ko chaka ngati na noli tambo les na makamwa po noli aza père des enfants aza père de famille aza na bana na ye wa créer la famille na ye aza rosa ba biloko buzo ba wana te o moklizo ba n'importe quoi na noli po noli aza star faut le mabongo talo o ba tnebi so na makop faut to boya ko finga ba tu na vie c'est pas bon le ba finga noli mwana ni ampoule ba publier na intérêt mo bimba ba jeunesse mo ya poto o ba koma mikala ba joueur yo mobali tizo pas joueur ba sala noli tam mabe na ki tout est permis hein soko tanga ko non tanga communauté pour na fula ile to tanga kuma leke chu o ndeni o jamais o pour tanga to kuma noli tambule ça pour kombeza neza ya célèbre pour tanga kuma noli ngapi na fula ma o comprends comme so tanga bébé mimilo liba bébé succès silio mbala mo ba komba bana wana tu vois on a ba lettre moi était ba remarquer mais ba sala noli ba campagne ba finga noli mwana ni ya poule mais lorsque on est sabino na poto mutaliki nona succès ati na journée na ba chroniqueur na poto mutaliki noli na succès azate eza base za mibali tanga bakombo oh tanga bakombo na ba ramda liboso tanga kombo zoma bele zoma bele wana ya mpa mukolo zoma bele ane mukolo ani pa mukolo sala yesala yebi ni mtaleki yo yeso koko tena ba délire ti on a vie ve na biso vezero c'est bon so tena ba jeune vraiment boy mutaleki noli ati na continue bakombo bon to che Kelly mapata ngana Kelly mapata mo sala interprète ba film nigérien na kin ana poto te Kelly mo pe journaliste pe be ya ne so wesi mampata boakanga bokangai ngana le biboy yo ngana yebi Kelly mampata mo interprète ba film nigérien na kin o mo so bengi ande ni funa bokanga bi lega chu na so crédit na yebi ndesko Kelly mampata na zaka na kin ye o Kelly ya poto azate ndio na msulani ado yungwa oui, c'est bon. Il y a ça la moussala, c'est bon. Na Congo Mikili, na moi qui travaille. Et je voulais mobile il y a Clédia Moussoaï, là vraiment c'est bon. Il y a vraiment la monde qui a célèbre. Il y a un président, il y a site. Bah on est parce que bah Soda Milongo. Ouais, merci les gars. Na habité là bas sonné. Na habité bah ça va mdozo. Anelka ba facette. Nani? Anelka ba facette. Ngana yebi Anelka Ballon d'Or. Si on me leki siko no litable ti le bi. Ti ngana yebi Anelka Ballon d'Or azalaka na Bruxelles, azamwa mwasi. Abe journaliste asala musani malamu, mais ko apika niveau anolité parce que ayaza nanu nolité mbwana likolo. Ozolo bawana a journaliste. A journaliste. Ala simbis la sexe. Oh. Qu'est-ce que mutakala samona atala kesu. Bunu balulo. Baka mutakala bebes ni za mutakala na iza bulu. Ngo siko tena komba grâce. Ah, tena komba Cynthia Wadol, komba grâce Tembo la star, kombo ya Rafin Tumba. Asala libe musana bia bundaka na mais sikiza pasi pona bango. Nani?
Karine Mokonzi la baronne la mignonne. C'est bon, hein, bon, Karine, moi ça. Ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui, c'est là, ceux qui ne lisent à papouche, côté ma mère à mamouche. Karine Mokonzi la baronne. Moi, si on a une amokili, ceux qui doivent bien à vie, moutazarana, bien faut zaner bien. On a zaner bien, on a zaner bien. On va pas que ma belle Karine, oh Karine, ah bah kiss, kindo, qui moutait, mais on a marre naïe. Wana eza yo, tu vois, wana eza. Ngai soza ki nazo tambo na ba film so na bango bien. Banga lo ba peko ba lo baka na zana ka di bien po za na nga bien. Ya te ko tu ye utiliser ka mutu to za te po Karine Mokonzi za na asola na matite. Mais nga je parle bien avec Mati. Oui, non to nga pe na Mati. Parce que tire mission na kala mingi. So ne tinga tonyo na ozwanini. Ngam na tikse makasi bu na ko tunga nyama ko na ozwanini. Mo te kana feste. Na ozelo ko te parce que na tana te parce que yo mutu na ngai. Ana ba pe ba to za na bango lekechu. Te te ngana otonga mutu te ngana tisi ngawe lekechu na tonga mutu oba tonga batu ba juste moi mabumi nene boye oba longola batu na ba site na bango ba to tonga iti ba Yvette Kalombo bazana ba site wana ba Yvette lo ba longwe ba mati ba longa ba site wana relation na yo te zela na nous zela na relation na Fredy Akimbepe. Fredy Akimbe ça journaliste tous à la nabiso awapi. Pardon, tu as un message. Cléboa, c'est bon. On a vu Cléboa, ils arrivent à Mati Bazalaka, à Yvette Kalombo, Bazalaka. Azalabe, journaliste, oui, na mon akaye. Oui. Ah, journaliste, na Cléboa, oui. Viens, viens. Ah, je n'ai été. Mais n'est pas mon akaye, mon colo. Ah, mon colo pour façon à mon la ekaka. À cause de la pourquoi boya? Na boya Fredy te oh Fredy c'est na boya ka oh il y a na boya ka Fredy na boya Fredy te na respecta mutu nyoso na boya na Fredy te va faire na di rambo ba yebi na boya ka Fredy te na boya point yo mutai mukolo makasi na boya point oh Fredy na libumu Fredy na libumu nene te pour na bine mutu moko ba makanga na Cléboa vie boluka moi les nene boye a bien te mais vie boluka na makanga fort vie boluka musane songi on a vu so yebi mutu te za te popo dimina mutu olo baka mabe ya mutu tu vois ndeti vie boluka wana na ye baka taluka ni na vie na ngaya na tsika okuta na ete tsika osola na ete tsika sekana ete vie boluka neza na zaki pire petit ya matika songo. Vous comprenez? Matika songo ya tourner sur le tournage bon mon petit na mpanzi wana asimbelo moi c'est que ça le moment kambe c'est bon. Zinga za ba petit na ngai ba niri ya na ba petit na ba Tracy Kambi distributeur ba na ngai. Ba ve na nga ba de rambo ba jojo nkulu ba tout ça que bureau ba tu bazali. Ya te siko za te makamoko boye. Matika songo za kina ve boluka. Ve boluka ye ba makambo ya site te. Vous comprenez? Yo kanga ve boluka ba makambo ya site te. Ya internet te mutayani na internet mati atali songi mati olonga lo Cléboa Yvette Kalombo Yvette ya olonga asali yemoko vie boluka jumsu na kokuta na kosoba un bomba te ba bambata parce que va bitumba biko buto aposa bitumba vraiment na banda lo na terrain kota muta okaba bitumba na Tracy Pro Tracy mbelenga mobali ya Glody dia suka yem ta okaba bitumba ba vani ba site vraiment nga bana ve boluka bitumba akosoba ba mbata pona kamera nete atika ko bakolandela bakomo na ko dimna ngai yelelo osisaka bona tikena komba vie boluka garçon moi libunde si journaliste faut ça là-bas otini voza ke libumu c'est bon swag c'est bon moi téléphone moi c'est bon on dit que oza bongo yani tiba mutunete muso bando fanene o bana kisi o ko vanda te poli bumu moni yendo za mbasi maso ino tanga na emission ali bumbu na obengana. Oui, faut ça bali mo kitoko parce que na lingi so bato mabumpe me na ngate. Comme no yoka bali mo la libumba slim. Tight 12. Na monike na vie boluka ouais, merci na bonga ambiance ya leke tuna ngema ko toujours na plateau émission kitoko. Ziato so mama match. To clôturer na mama match. Émission kitoko vous n'avez que boza ebele bozolanda biso pepe Rolanda partout dans le monde. Na Turquie, na Maroc, pourquoi pas mon vieux toujours harmonie totale depuis Turquie, mais bientôt à Zozonga na Allemagne, na Bundes, na milieu de Berlin, vient na harmonie totale bilan, mais belé na palais, pourquoi pas Yashiko de Wolo, sans oublier Bijou Mobonga,
venanga na ozela sik mama matanga esili bongo to solola tonton mobunga toujours ba mes condoléances pona famille mobunga toujours tozolela toujours na bino na biki ya bolinga nga minga pa linga bino mingi pona ya wili musheni penanga na zate seki ya wili te mena biti legechu moi liloba pona bandeko tu bazolanda wa ba fani tu balinga ka mingi. Ouais, juste quand que liloba suke zaka oui non il n'a pas ça ba fani on a boya ka kenneti nga on manque on ba complexé et donc on mutu za mpusa mutu ba trop pesa ka numéro ça la rabie ce que on boya pesa ba numéro ne ba miso ba cha numéro na oba ba sala bon qui vanta après ba succès et a été ça bon elle comme moi boya na pesa ka conseil grâce Tembo Karine Mokonze bozalaki bo bandeko ndeli kambo les jamais esopani comme c'était leki estikalaka bongo estila pe grâce te momuta ko yela ko lobe bisongi grâce ko kipete Karine mutako yelo bilobalo bapona grâce ko kipete wana za ndeko na waza sœur na bozalaki ne bien bozala pe ka bongo ani sko yoka makambo wana te pona komi na kanda kana na ngeko mata yo na sara bilona ti zambala parce que na tomboki déjà na mo se longi ya Abu Dhabi ma bé écoute sikoyo parce que elle ça la bien té la bouche autorisée qui va di fula d'autres fula ba misusu muto ça la film porno ko fula na page pona ni la bouche autorisée éducation ni bana baroza nango vraiment vie les news vie Zoro Mabiala na peso mbote nani ex boss ya Ibiso ya nani ya Nyamako Je le reconfirme mon boss. au moins qu'on a pesi conseil toujours na batu nyonso bolinga biso na bolinga ngai te bo mesana kaka kolinga ngai o mesana kaka kolinga ngai parce que ngana linga ka bino musana osala ka pona bino ese kino 2017 on osala ka plus boulot o mangamba guerre ya Karina grâce o Kevin a fini grâce Kevin a le côté li kayo non naza makamona te juste na opesa ka conseil bon ça ba ser na ngai ba ndeko na ngai likambo ya bien ka gaza ke to tika biloba loba na komo na ngai yo pe pas joger la bouche là pas biso na no litamble ça pour ça camarade na oto na posa o chaka na page na ote parce que ngana bima na ndenge na ngai tu vois na pesi merci vraiment na mon boss si ya Molex aigle noir babi yende muta zalaka bien si ya Molex aigle noir mutabi billet c'est quoi les ketchu on a pour ça voyage na ya sous Maroc na ok ni Maroc nga trop de voyage na ok ni Maroc grâce ya mon boss si ya Molex aigle noir les ketchu c'est moi du cas que comme moi muto yo mikolo yo président Pek na meo quoi président Pek na meo on a vraiment ba bureau vraiment ya ba base solide ya faire ego la G des nuances président Pek na meo tu vois à jeune moi bazara bien à moi $300 né $400 né ou c'est le kamba peso moi 200 300 ça veut dire que président Pek na meo azamu mo aza très bien na pesi sous merci vraiment na batu nyonso balinganga boya kangape na bipe na mo boss si ya Molex aigle no abi Romain mukadi wetu nani Eric Poulet de Lausanne babi ye mutaleki azate omoni mbongo mikolo so mutakabela mbongo fo senga to Romain mukadi pasteur moko boya frère moi azra ya nzambe ngaka meka na Romain makuka Romain te pour Romain aleke na kitoka aleke na basilim mais yo numéro combien numéro combien pour na soana Romain mukadi pour goya nango parce que babi quand ya la Cyril qui na fumo ya forme Patrick meka ombre jaune merci toujours na et comme merci toujours na venanga Ahmed Yala otunaki ngai Yves Panda yeyo tozane na kin opesi numéro na hote numéro na déjà plus 243 81 36 52 891 81 36 52 891 eza siko likamoko nde siko yoboki na page na nga po Facebook déjà tonda taka na master niveau na nga vraiment plus de combien d'amis vont habiter coach grâce à nos lignes de page tondi vous abonnez toujours vous aimer page na nga ya lecture journaliste on dit Marco alors avec bolugate yo moni to la avec bolugate po jouer moi ali bumunene asala ba fête na ba banala binsa ba tia ba poison na biloko na ye to éviter ko ba fête na parce que a songi héros fatigue internet pasala aluga sala raba barbika sala rana pour ngana ka amkolo atika ko merci les gars pour rappeler rapidement mbote na vena ngai toujours ya Willy Mouché di Koda Mboka vena okendete na okendete si j'ai kaka yango la vena okendete na okendete nebi ke bose belé bolandi ngai partout dans le monde
na Belgique, na Maroc, mon vieux toujours harmonie totale Dominguez de Aki, na Mbote Belé. Vous continuez toujours à la brancher na Katia Congo Dialogue, puis vous allez recevoir pas maman Francine Ngeme, maman Boboto. Na clôturer mission na ngana na Chiko de Wolo, pourquoi pas maman Francine Ngeme toujours. Yaouli Mouchen, il est véritable code d'Amboka. Naki na ngati. Nakeko. CongoDialogue.com CongoDialogue.com